Cofac de Maroc, Cofac de Maroc, Cofac de Maroc. Cofac de Maroc. Mais bino côté boza boleli, bokomo finga mai kalamai. Bon finga mai kalamai, le contraire ya annulation parce que annoncer que o ba concert e betate. Bon finga mai kalamai na kanda wana. Bozo finga ne mai kalamai na kanda batu bakufi po événement na bino baby. Mais ce que événement na bino ezala ki te cible na bino linga ezala concert moko te ko beta, falia ko beta te. Yango ki zengi ya Israël. Yoka kombo mutu Israël. Israël c'était le peuple le plus maudit. Peuple moko be matoi mangongi. Peuple moko be bazoba bizengi. Ba nyokola nzambe tina ngonga mo nzambe bia boma bango. Bakozo penda matalité wana oza penda Israël. Parce que ça peuple abuzoba, peuple mo ba fongoli bango nzela ba bimisi bango na désert. Bako sala vodou ba romo bondela. Mutu siko ba pese kombo Israël. Tala no histoire bana Israël na Bible. E kokanika na yesango. E kokanika na yesango. Azaka na courage na audacité. Tu le lo papa inversification yo journaliste. Mais kende ko lukela biso ba famille oyo fali aboma batuli na concert na yo la kisa batu. Ba famille on a ti le lo soki bazalaka mo lekisa bango la ba interview. Soki famille moko boye mwana na bango akufa na concert ya fali bazalaka. Mais yo famille wana sio lekisa moko sima mususu na interview Israël. Israël mutomboza capable royamba mutu a Turquie pour sa lycée mission. Mais comment mu colonie ni yo ko luka ba famille wana te o yamba bango yebisa otuna bango est-ce que fallait pesa mbongo est-ce que fallait kunda bana bino est-ce que fallait sala boy ya fallait tabolati se kasha batu bakufa et sala abiso lorote kolati sa fali identité batu bakufa nazanga papa nazanga Faustin nazanga mama Monique azalandoki orphelin kala boloba yemtalia ba parents yo mone kitisa tonai to ya fali mataka lo roi dollar à Congo to ya fali ena monnaie ya franc congolais dollar ndezo mata na Congo veut dire à chaque fois bozo luka bo sala ba fausse information pour le détruire nzambe o changer yango na bénédiction a mata le roi dollar à Congo ezo mata nde fali a mataka. Ne pensez pas que Bogoya na ba réseaux sociaux bovandi de traiter fali de tout et biso to lingake to bangi ya boa ba lukute ata boma batu nanko to sa ndeni likona sko fali boma batu wana boma bango na stade des martyrs nanko alekisa bango nanko alia bango nanko likona ngo bongo la bango bangolo bomona ta après concert a fali bangole bima na stade des martyrs. Bon mona te bino nyonso ba congolais que après concert a fali na stade bangolwe bima bokena ko somba mbula bo sala kisi bo loka mbula makasi beta na Congo jour à concert a fali to kanga mbula ne di badiata ndoki kanga mbula e di badiata zarandoki kanga mbula mbule beta te. Et yo ki zengi o un pauvre malheureux oyo a reçoit via na 12h45 a yo lia musuni. Tato azara ki sita. Akena ko luka mwana et pas papa ba route pe à son âme. Ozara frère, yo mutombo ozara frère. O tsanzambe wapi? O koma lelo jiji ya ko loba makambo abatu. Zonga kuna na brana mo ke ko sambela. Ozara ki sita mukongo kufa mona pe mwana wana mwasi no bote zara ya yote. Parce que yo, si tu veux que Batouba ando choqué yo, on va toucher ta famille. Yo Israël, yo banda robot. Yo yebinde batara moi 6e Israël mutombo. Israël mutombo. Mwana wana moi sino azara na ye. Azara mwana na yo za sire. O sala test ADN. Po yo bota kato za gisita. Ozara na légèreté de dire des bêtises au nom de Fali. O vandi na open na TV, o vandi no tranquille. Ozo préciser soi-disant journaliste. Yoza journaliste, ozara na ba preuve o Fali aboma batu.
Bino mokanisaka bino boaka ba Congolais plus que tout le monde ou comment? So boza ba Congolais bon na monopole ya koloba nyonso na facilité. Bon dénoncer ba chose o eza vérité o ezo concerner situation ya mboka na bino. Toi tu penses que ozo dénoncer Fali? Toi tu penses que tu vas détruire Fali? Yo kanisaka soko vandi na kiti no salité wana tie longino lo roi mutali boma. Le roi mutasa la challenge yangini wana nyama fion. Ozo longlo ba koko ba Nigeria na village o bazara ba ndoki bando sa ba film. Hein? Yo kanisaka soko vandi na émission na yo zui kombo afali o tiers o dénigrer yango. Yo kanisaka si tu viens parler de Fali okoloba makambo o sala ke visibilité ya Fali kita parce que o fula nani. Ta mobolo muta pasio azui vilobi lobia. Ta muto akomi kolia musuni biso tout ozomona. Ta muto asokoli alati veste bankos na misu na biso. Oya wakunza na sama peka munoko solo ko mono zomona bo pauvreté zo bimo elongelo kwa muta machini ba poala pembe tonda poala pembe ane bimo ya stress ya pasi yo kunze bimo ya pembe zaite pona kokola mobola tango eleka ki yo souffrance ya wenzambe na ngai ozaki lokola ye la pauvreté e bande ko nuire yo santé zo nuire yo vie. Ton fallait olia musuni yo non bando olia musuni te Israël. Pourquoi bino ba village boliko wele la ba makambo? Israël les abato bazangisa Moïse terre promise. Bangero peso kombo Israël. Batondi sope kunza pemene longlo kwa basopelo poudre examen d'état. Peuple mort sans évêques. Et nzamba no yo ke la bango ka maroboma bango te parce que ayoka na kana Abraham na osalo le père de toute génération. À travers binonde Abraham arokoma munene. Nzamba suka motema pa Israël. Bolandaka wana taza liboma. Israël aza maudit. Mais na kati ya maudit na yanga ke na okuta terre promise batu bakota. Aviva pe bonheur te. Likola tetitesse, impoli. Eza Israël. Bon tanga histoire ba na Israël na Bible ti. Batu basukisa nzambe mutema. Batu bazangisa Moïse terre promise. Ba ekobiste. Batu benseste miyibi. Ba pesi bango mission pa nzambe. Aisi bango boke kobeta boko gagner mais bo yiba te botika biloko batu. Bake bitumba bake kuna ba yibi biloko batu. Bana Israël wana boyoka Israël. Ba sala ba dégâts na Bible. Bah juste comme mutuba ke opese kombo Israël. Vous pensez que mutabonga rosa mutu normal? Neti tata wana ya koko wana vandaka na kombo Fali na ba émission na. Est-ce que tata wana rosa normal? Histoire Israël aussi la posa rosambela nzambe. Peuple moko boy bazara lokola climat ya Canada. Muko msuba la muki nzambe, muko msuba ke osa nzamba ya ngombe. Muko msuba ke ba yibi, muko msuba ke ba bomi, muko msuba ke ba viole. Vedi bazaka bongo, muko msuba kumisi nzambe. Est-ce que bazusko mutu ba ke opeste kombo Israël? Ba concert ane ebetate. Total abiso na bino banaye ba rolela. Bo créa babilo romo we kanga bino. Bo otara babilo romo esimba rate pa na bino. To nyokoli bino. Bogi bilengi ya douleur. Ba wario bana bon malika ba wario. Bon ba wario ba mesan félicitations ba wario ba kitasa bravo pour na bino. Ba wario ba te annonce mais ba wario ba bimina bango marche. Parce que za bato yo ce sont de vrais guerriers. Baza ba combattants ya solo. Ba ninga na bango na mupepete. Ba gouvernement lobby na yesaki ministre nini alo bango ba na balabala ba osala promotion. Ba lengita. Bon monique ba wario ba lengite. Pourquoi? Parce que ba mesana ba annulé concert a Fali. Oh totalement ba tu ba vivre événement ya 2020. Même moral, même esprit. Merci Lise. Même moral, même esprit. Batie peno concert et robé tate.
mais tobima tokenda esprit wana warrior abanga te